Cuisine Yannick TV nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Bashuna nga en tout cas nga Manuela ekomela nga te nga Iget la kinoise ekomela nga te nga Mweste ekomela nga te nga Karo de Mona ko ekomela nga te bandeko likambo ezwaka kaka mutu likambo ezwaka nyama te ndenge balobaka panier ezo circuler ya mapamboli pe panier circulaka ya ba problème makambo ekomela biso esirkilaka lelo ezwi voisin lobi kuna ezwi force tranquille lobi kuna ezwi nani Renate d'or lobi ezwi Lisi Yenga lobi kuna ezwi Josiane la Queen Josiane Mondele Landula Fabienne bashuna nga ba mama oboza na kati ya life ya Manuela makambo ezoleka nalingi na partager na bashuna nga nalingi na partager na ba mama po biso nyonso bozolanda nga plupart ba mama parce que naye kolobela nde ba mama na yako tia misapi na biso ba mama tangu na chaka misapi misato ezolanda nga misapi misato elandaka nga moko nanu me na tie moko na ba mama oboza na life na nga na tie moko na ba chou oyo bozolanda nga ba mama eloko ninga na nga kolobawa communauté na biso tozaka na facilité ya kobenga tangu likambo po tozaka basongi songi nga na songi songi bino pe na communauté toza ba songi songi parce que tant to sala ki songi so to sala ngo biso nyonso na biso ba kroni mama na bino pe ba mama bo vana ba ndako ba femme seule na ba femme OK ba femme basa mabala ba femme mariée bande konanga likambo ka to ya osala ki songi lobela awa na ngina lobelo eza makambo etali biso te mais tozo kotango parce que Kofi Olomide aza star tozo kotango po mwana na biso Didi aza star via ba star ekendaka bongo ba fungoleli biso porte public porte ba kroni mama na bino bato bozolanda biso nyonso tozo diengula baso tozo kiengila na lupango afa ya Kofi tozo diengula na lupango ya ba Didi Stone na mama Mida vie privée na bango yango tozo lobela lelo siko par rapport ya vie privée ba fungoleli biso porte nga Manuela kitoko na lingi na ya to solo la to pesa na mayele na moni ebela ba mama na moni ebele ya batu bazo critiquer Didi Stone bande konanga to ya solo la etanke ba mama moi si nyonso abota boyoka conseil ya moi ya shuna bino Manuela kitoko alatisko kazaka ya mama mère au foyer mama bana 5 oyoke akutani na makambu nyonso tanga loba kenga Manuela kitoko na ba cheme tu na ana to na yebi likambu na kutani nango na vie koto a divorce toza koto ya bana toza naza partout donc naza joueur na betara partout na kati équipe na kati internet bande konanga ba mama ebele bo critiquer ne total akata otala makambu ndenge ezoleka to moni Didi Stone oyo tous les mamas tokomi ko finga Didi Stone tokomi ko bamba Didi Stone mabanga tokomi ko finga Didi Stone impoli mal éduqué mal élevé mwana mabe ndoki Didi Stone boy na boy bande konanga boya to vanda mwana soka zana libumu ya mama na ye aza ya mama na ye mais mwana soka bimina mokila komaka ya biso nyonso ba mama oya bota azalaka na facilité ko critiquer bana baninga te yaya likambo ekomi na ndako ba Didi Stone ekoki ko arrivele yo pe na bana na yo ekoki pe ko arrivele yo nga to yo ozolanda nga bande konanga to kende siko na koto Didi Stone bazo critiquer to bana kotala ngo na deux sens. Premièrement toza ba africain toza ba bantu Didi Stone soit non kit to bandi na mwana po tozo kota nga na zora par ya mutu nyonso na zora dans na lobela mutu nyonso na zora par ya mutu te dans na zawa sindia kozwa place
Didi Stone a reçoit place, Maman Li a reçoit place, Kofi Olomide a reçoit place. Mais to bandi na ona mwana. Bande konanga. Bozala na esika parce que mundele eloko nga na lingaka na mundele eloko nga na lingaka na ba blanc mundele a raisonnaka ndenge moko te na biso batu noir nde tokenda to memaka ba réflexion na biso pona nini basala na leta mutu ata bomi mutu aza na droit ke ba pesa ye avocat mutu ata bomi mutu aza na droit ba traiter bien ba mani traiter te mais ba traiter bien ti procédure nenga ko landela mundela lingaka yeba mutu abomi mutu eloko nini tindaki mutu wana aboma mutu tension ni mutu wana zalaki nango eloko nini manipulaki mutu donc mundela olinga sala enquête mais pona biso ba congolais mutu soka bomi mutu akomi ka mutu mabe akomi diabulu mutu mabe na monde mais alors ezalaka na motif nini evandi na se wana mwana na biso Didi Stone azalaki mwana oyo ke azobokwama na maboko papa na mama babalana donc azobokama na maboko ya papa azobokama na maboko ya mama mama na papa bazalaki na kati ya mariage mwana babengi abotami na kati ya libala azana papa na mama azomona yebi bisengo vie ezate ke alia abotaki Didi Stone aza femme seule mobala sundola ete Didi akola na papa na ye na mama na ye tina ajo tozomona mwana oyo tofinge mpoli toyoko mona na ajo akomi nango amesalaki na papa na mama na ye bandeko nanga yo muto ovandi na ndako ya libala oyebi conséquence ya divorce te bandeko nanga eza na bana ebele tofinga Didi impoli ba mama ebele tolakisa mwana na misapi boyebi retour ya divorce eloko ekomisi Didi avant makambo ya divorce na ye na tata ne na mama na ye mwana azalaka respect mwana azalaka mwana malamu to banaki ko apprécier mwana oyo bandeko nanga divorce eloko babengi divorce ebebisaka vie ya bana eloko babengi divorce mwana na mwana azana ndenge azwelaka divorce eza na bato ebele obandaki kobokola bana nao bazalaki bien bana bazalaka mayele bana bazalaka calme na école mais à cause ya divorce omona bakoma kopeso banda o divorce na mobali no bandeko bovani na life nanga bolandela siko ba symptôme o babengaka ke ba symptôme ya divorce eza na bana ebele bavanda na papa na mama bazalaka bien batangaka bien makambutu ekendaka bien mukolo kaka papa na mama bako divorcer ba femme selo bovandi na life a Manuela mukolo ka yo divorce na mobali na yo école koma ko benga yo mwana no abundaki mwana no koma ko kim école mwana no koma ko rêver na classe mwana na yo koma na ba comportement moko boy akoma ko vanda kimia divorce frappaka bana bashunanga soki ozana expérience à vite ko bambana no mwana muninga libanga te vie eza chemin vie eza combat to yebi lobi na bisote Didi Stone azo traverser moment moko boy ya pasi bande konanga bane bele azoyeba te asala nini papa na mama baza lisusu te papa komi ko bima na muto babenga kile msusu fimo ko ayaka na orchestre papa etant que travailleur lelo travailleur ya papa akomi mwasi ya papa na biso andaku mama nanga za susu na papa nanga te mama nanga ba séparer na mama nanga na papa nanga papa pe na komo mone na mwasi mususu yaya oyebi biso ba mama ndako vanda kate moyebe sika ma etanga kezate bana to botaka mama mutazara na bana Kofi Olomide asa ba papa oyo ke baza musicien ba musicien ba voyageaka mingi ba musicien bazala ba vie ya basi ba musicien ba na vie ya kindumba ba musicien ba na vie ya kibula sikoyo Didi Stone wana amona moma o mama na ya traverser ya pasi boye biso ki mama zo leka ba moma moko ba etapa pasi na vie biso bana tozalaka ana pona ko soutenir ba mama na biso ozomona mama no tanga zo lela papa lelisa mama no mingi na kati ya libala mama lela ka tout le temps bana bazamikie bazomona souffrance ya mama lelo bana bakomi kokola amoni mama na ye papa na ya zo continuer toujours ba bêtise parce que papa na biso Rambo abandi makambo basi lelo to yoka Kofi bakanga ki na mwasi boy Kofi bakanga ki na ba danseuse Kofi asala ki boy papa na biso Kofi Olomide azaka ateke tozo mone responsable mais azape muntu ki asali ba dégâts ya grave na kati ya communauté na kati ya internet o batutu to yebi mwana ana zotala ba chemin o mama na ye aleki na kati ya libala na papa na ye lelo amona fi moko boye
akomi o azaki travailleur a papa na ye akoti leo na kati ya ndaku mama na ye o elekaka na kati o tozo mona bashu o to mona kana ba via batu na internet ezalaka ya ba réalité nyonso te tozo mona ka 30% Kofi a séparé na lia divorce mais 70% ya vérité ba kolon nzoto ndem bayebi vraie vérité ya divorce na bango ba kolon nzoto nde bayebi chemin nini o baleki po bakoma na niveau ya divorce tozala te boyebi banzela oyo Didi Stone a traversé te eloko ni divorce ya papa na mama ebeti mwana na biso bandeko nanga ta mususu ya ye epesi ke a révolté ya ye commissaire rebelle papa c'est fini ngana kotika sou papa blessé mama na ngate donc ezaki azo mema ngona ba façon moko boye ndenge divorce ekutameli ya papa na mama mwana koli déjà akomi kozwa part ya mama na ye parce que ayebi vraie vérité ya relation ya mama na papa na bango ndenge leka azozwa ka part pamba te mwana yini papa pamba te eza na makambo ebele lekaka na bandako biso bashu tozalaka pressé ya ko juger te eloko nini ekomisi mwana akoma oyo akomi sikoyo azaki mwana moto mona ki gentil aza mwana moko bolongoli biso soni na communauté akomi tina ba niveau ya ba Hollywood kokuta na ba star Didi Stone azo sala fier ya Congo mais oyo koti ekomi na ndaku na eza makambo vie privée et a makambo ndaku mais tellement baza ba star makambo na bango siko to komi koyeba ba réalité batami 70% ba réalité oyo ezoleka na ndaku na bango elekaki na ndaku na bango ngana bino toyebi te tozomona ka o tozo juger na libanda bandeko na ngona eza paro na koyiko lobela pona mwana na biso Didi toza ba mama to wela ko bamba mwana mabanga te mais to senga ka etanke ba mama nzambe nga siko na uzonga Didi aza mwana boyoka siko koto Didi Stone aza mwana siko pona ko lobela likambo Didi eleke to bamba mwana mabanga ngama nela kitoko na zongi siko pa Alia Mère Alia oza métis. Kozala métis elingi kolobate ko komi mundele. Métis aza mix ya mundele na mutu mwindu. Siko Alia oboti Didi Stone aza mundele te. Didi Stone oboti na Kofi aza congolais aza mutetela ndeko nanga mutetela. Donc veut dire que Didi Stone aza na makila ya ba africain azana makila ya ba congolais likolo nango aza congolaise siko likolo nango tata na ya aza congolais sikoyo mama Lia makambo nyonso te ba memango lokola kimundele makambo etali papa na mama toko condamner soki Didi Stone bozwa ke exposer Didi na mokili boye to condamner mama Lia ba mama obovandi na kati ya live ngana ko condamner Didi te Didi Stone aza mwana parce que biso ba mama de photo bomba kabana mama tika chaka livra ka mwana te na situation ezo komeli na kati ya vie ya Kofi Olomide na histoire oyo ngana ye ko condamner mama Lia toza ba bantu mama mayele abomba kabana mama mutu aprotejaka libota mama Lia oza bolole ya mwasi mama Lia oza zoba ya mama tikaka mwana te deva mokili mama Lia ozo livre Didi deva bandoki mama Lia okotisi kindoki na kati ya foyer mama Lia ozo sala makambo pona kolanda internet yo koleiso bana bakolia yo bana famia ba congolais biso ba africain totondi kindoki talaka na kati ya Congo eloko babengi mbasu wana euta wapi na Congo talaka mbasu ezaka na pota moko ya mabe me mbasu wana babwakela batu na Congo siko mama Lia Kofi Olomide mwana sala karando na papa te toza ba bantu mama Lia tobeleli yo kombele fo Alia Alia chaki mundele à part mère Alia chaki mundele à part toza ba bantu mwana sala karando na papa te Didi Stone mutu abota Didi Stone eza Kofi Olomide poyo lelo okoma kodondwa na Didi Stone il fallait Kofi abimisa mai na ye na mukongo akotisa yo pobo sala Didi Stone mama Lia bimisa Didi Stone na makambo na Kofi Olomide mama Lia bunda makambo bolingo na yo na Kofi yo moko etanke mama to bimisaka bana bashu na ngai to bimisaka bana parce que Kofi Olomide
azana liloba likolo ya Didi Stone alia kipembe ya kimetise kon ekosa yo te parce que tolingi bana na lingi Didi Stone tolingi bana toana posa bana na biso ba réussir toana posa bana na biso ba kende liboso mais lelo tokoma kokanga batu bandoki mwasi kitoko lokola Didi Stone lelo soka zo bala te lelo soki makambo ezo simba te okokanga banani ndoki mama lia okokanga banani bandoki mama lia parce que Kofi aza na parole likolo ya Didi parce que ye mutabimisi Didi Stone na mokili Kofi aza na capacité ko maudire Didi papa koki ko maudire ye Kofi akoki ko maudire Didi mama lia bimisa mwana Kofi aza na pouvoir ko maudire yo mama lia te parce que bozaki mwasi na mobali mais aza na pouvoir likolo ya Didi parce que aza nzambe ya Didi ase to zonga na Bible tozonga na kati ya Bible mama lia eloko lingo sala mama malamu abatelaka bana mama batelaka bana na ye lokola soso abatelaka bana na ye mama tindikaka bana liboso te bana fo bazonga sima mama lia zongisa Didi Stone parce que biso ba mama to ana expérience à vie bandeko nanga to kondanaka bana te parce que biso ba mama tomona moi liboso Didi Stone auta na sama kolo alia aza na expérience à vie koleka Didi Stone Didi abandi vie Didi Stone na sali vite Didi abandi vie Didi aza manipulé par maman kokotisa Didi Stone na sentiment te bande konanga totika ofinga mwana bana biso ba mama nde naza boy naza na capacité ko manipuler jeune fille nanga azala simananga mama nyonso aza na capacité ya ko manipuler bana na ye alia aza na capacité ya ko manipuler Didi donc mabango bozo bamba Didi Stone bande konanga to bambango ne pa mama lia to telemela mama lia mama bomba kabana Didi Stone basala karando na papa te papa tazaki zeng bande konanga bwana kati ya life bana o bozana kati ya life nanga bozana ba problème na ba parents na bino bande konanga tata na yo atazaki zengi tata no atazali boma tata no ataza mumeli diamba tata no soka za violeur tata no ataboma batu akotika la tata na yo azan nzambe na o ya se tokozala toujours na respect na baboti na biso po bangonde mbasali ke lelo tozala mvi respect na ba parents mwana sala karando te na baboti mwana sala karando te alia Didi Stone babwakelaka papa mbwakela te basalaka guerre na papa te okoki kokotela mama na yo kotela mama na yo zala na sima mama na yo mais koya ko sala ngona caméra te to soutenir Didi ne loko to sala te mutu to azo soutenir Didi Stone asala rando na Kofi azandoki azali vraiment ndoki biso ba oyo to lingaka ko swana biso ba oyo to lingaka rando mais tala kaka mutu a rando na yako pesa Didi Stone conseil na yako pesa alia conseil mwana sala karando na papa te ali oza mama ndoki yango balobaka na vie mama boti ya kozala ndoki ya vie na yo ali eloko lingo sala na Didi Stone okomi lokola ndoki ya vie ya Didi Stone parce que na kati ya ba famille na biso toza na batata mwasi toza na banoko toza na ba mama leki toza na bandoki na kati ya mabota tous les mabota ya ba congolais kindoki vandaka na kati ya ba famille na biso ba congolais ali afungweli bana porte ali ya porte eza ya kofungwama ali ya porte eza ya kofungwama mama kosala loyenge te kanga porte ali ya kanga porte message comme l'autre place aux ali ba camarade alia o bozo kota makama kibombana c'est bien alia lingata ba camarade no ba sala vie lingata ba entourage alia bokota makambuana bobi misabana na bagera mikolo makambo ebotaka kindoki makambo ebotaka bamvutima na zongi lisusu avana kende pa na zongi na tikina na lia na alia na nani na Didi Stone to zongi pa na vie rambo Kofi Olomide papa oza star amunene na kati ya mboko oyo osalelaka biso fierité ya Congo Kofi Olomide lelo bato
ba étranger nyonso ata aza indien ndombolo Kofi otika sangona na sangona ba étranger osala biso fier na kati ya mboka. Je suis fier de toi Kofi Olomide. Mais papa Kofi, papa azalaka boyete to longoli ona no etant que artiste to zonge etant que papa Kofi Olomide. Papa salaka rando na banate. Kofi Olomide toza d'accord soko oza na besoin obimisa bana no nyonso bota bana nyonso yo bota na mokili Kofi Olomide eza bana na yo makila babwaka kate eloko esalami pa Kofi okomi siko na besoin obimisa bana nyonso yo bota na mokili meko bimisa ngote na ndenga rando papa asangisaka bana papa kabolaka bana te papa aza muto ke ozo sangisa bana na nyonso parce que soki bozo sangisa bana te lobi okomona mwana moko yo Kofi obombaka quelque part akoma ayenga balela o Didi Stone lemsu Didi Stone akoma ko bimana mwana no moko bo sentaka fi moko boy na Hollande siko fi o sentaka na Hollande na botaka mwana mobali bake ko kutana na Amerique na Didi Stone balingani basangisi nzoto yango eza très important kaka na Kofi Olomide te ba musicien nyonso ya Congo obo bota bana eza très important ko sangisa bana ba yebana mena ndenge Kofi Olomide ozo memelango papa a memelaka ngo lokola rando te mais sangisa bana bazala na bolingo sikoyo bobimisi minu na Didi Stone Kofi abimisi mwana mususu na ide ke mwana wana sala rando na Didi Stone bandeko nanga eloko wana ezalaka te papa zalaka boete Kofi sangisa bana Didi Stone alia Didi Stone na bandeko na ye bazama kila moko tokoboya ngote mais botika kokotisa bana na barando totika kokabola oka moi je suis Didi Stone onga je suis Minou onga je suis soki nani onga je suis mwana Kofi ya Bandal onga je suis mwana Kofi ya Paris ba fanatique na biso bato bolandaka biso na makambo bato libota y a pas de je suis eza bana bauti na nzete moko bauti na musisa moko bauti na mukongo moko bana tata moko toko yiko kabola libota batute to yaka ke Didi aleki wana wana leki Didi aleki wana ale Didi Stone mama lia tellement olingo kota na ba je a Kofi Olomide boko makokotisa bana na barando na bino parce que alia tango bandaka relation na Kofi tango bandaka relation na alia mutu atindaka bino azate bana batu baza ba innocent Kofi soko za na bolingwa bana na yo sangisa bana nyonso ezate obimisela biso kaka minu soki minush toaka na posa minush te mais toaka na posa toyeba bana Kofi nyonso o bavanda na Mbandaka o bavanda na Loja bana Kofi bavandaka na Hollande bana Kofi musu na Hollande bana Kofi musu baza soki wapi obota na ba fi partout bana wana nyonso Kofi sala ya biso photo na ba Didi Stone na kati photo abana no nyonso comme Sinzi azane mutema munene andimi olakisi mokilike alia mutabandaka koboya mère alia bandaka koboya omona bana na yo mwasi azalaki mutema mabelo kola alia akei siko Sinzi aza mama mutema munene mama social Sinzi comme yo za mama social yo memie kulusu ya bana nyonso Kofi abota bosangisa bana nyonso ava Kofi amikufela toyeba ke mwana Kofi kingani mwana Kofi futela bana no nyonso po Sinzi oyo ko konte mbongo na internet bo futela bana Kofi nyonso mbongo billet Kofi Olomide parce que na minute actualité zaka Kofi alia Sinzi Kofi Olomide futela bana nyonso yebi ke makila na yo baya Kishasa na Montfleury place au Vandaka kanga ba photo na bana no nyonso bobwakeli biso na internet to mona bana Kofi oya za mukolo oya mwana liboso o classé ko bana na mwana liboso mwana mibale mwana misatu bango tu bana na yo eza problème te eza mabete mais oya ko sala ka barando papa boza ba papa moko boye ngana mona wa Kofi ozalaka mayele menzoka ne Kofi ozo sala munene te mais ozo sala comme siko ko kitisi tant que artiste rando na foyer libala
libala ekufaka libongo ekotikala Didi baza bana na yo papa soki Didi azangi sagesse mais yo Kofi etant que papa okozala toujours na sagesse papa akotaka na je ya mwana te yo fo lakisa Didi ke nga na mona moi liboso na kokota na sita baja Didi te nga naza papa Didi c'est ma fille naza pe na bana mususu sangisa bana eza mabete Cindy esa ndimine bana nyonso Cindy aza na cool mère play asangisa bana ba Ariston wala bana nyonso ka mama bana Kofi biso ngana yo to yebi nomba Kofi bana Kofi abota te na vie bana Kofi place ba vanda ka yemo Kofi ayebi place ba mama bana ne ba vanda ka yemo Kofi ayebi place atonga bazala partout na monde ba shuna nga kesono ko tuna nga te na yebi nomba bana na ete yango ngana bino a partir actualité oyo tozande na posa to yeba nombre ya bana star na biso barando bazo mema na foyer yango te siko eloko nga na koyi koloba bandeko na nga bino basi bozalaka ke botutaka tolo libala bandeko na nga na vie il faut pas kotutaka tolo na vie bino bato bovandi na kati ya mariage lelo na kati ya communauté eza na bato ebele botutaka tolo je suis une femme mariée nga penza madame ngande madame ngande sukisa eloko evandisaka mariage eloko so eza bien te bozoka bien te basho ça va eloko evandisaka Beyoncé so eza bien te ozoka bien te eloko evandisaka mariage bandeko na nga eloko evandisaka libala tala alia mwasi kitoko eloko evandisaka mariage ezalaka beauté te ezalaka mbongo te ezalaka palin te ezalaka bamituka te o te nga na vandi na kanga mobali opo na métis nga na kanga mobali opo nga na ebo solola nga na kanga mobali opo na betaka magoda kitoko magoda so na vandeli mobali na bineli mobali nga na kanga mobali po na lambaka danger so na lambi supu na nga ya ngolo supu na nga liboke yango ekangaka mibali te eloko ekangaka mobali ekangaka mariage yaya okozala boza bien na kati ya mariage assurance eleki yo tro na kati ya libala yaya zanga Yesu na kati ya mariage omona bilenge ya Satan zanga Yesu na kati ya mariage omona bilenge ya Satan yaya po Satan kokomiso orgueilleuse moko boye na kati ya libala Satan kopeso ba assurance moko boye na kati ya mariage Satan kopeso ba mapapu moko boye omonaka John ayo eloko te na kati ya libala ayata na sundoli ye yazelo aza awa ako Congolais kanga mobali awa mobali nanga aza awa mobali nanga ta kati basa beti magoda ayebi nga mwasine na zawa nga na se nanga awa na bakaka babakibi maji nanga soki na baki bicarbonate nanga na se mobali ana esika okende te nga na elengi master mobali yo makambo na salaka ye avandaka 30 minutes supu awa yaya mobali nanga na pesa ke sima soki na bandi kopesa lisoko nanga le premier ti le 30 mobali aliaka kaka lisoko na sima aliaka su liboso te akokima nga te yaya oyebi kombele basi bapesa masoko na sima mibali bakima bango ake oproférela msu mwasi aza kopo mais comportement malamu yaya Yesu nde bavandisaka na kati ya mariage Nzambe le Dieu de tout puissant nde mutu avandisaka mariage secret ya mariage eza biso batu te lelo na sekaka batu ebele Nzambe apesa o libala te po yo sekaka batu Nzambe apesa o mariage te po yo tutaka tolo Nzambe apesa o stabilité po na oluka ozala bien organisé na vie parce que ozu apesa o libala moko boye po obota obala parce que mariage eza eloko epesaka nkolo lokumu mariage eza eloko esepelisaka motema Nzambe apesa ki o stabilité te po yo koma occasion de shita baninga po yo omona loko tambolaka na lola akor biso ba femme sel oyo devant bato babala yaya lelo Nzambe bongolaka histoire a mutu lelo mère Amida Alia akomi le passé Cindy muta soit le présent donc pona kolakisa bino bato bovandi na mariage kokangaka mobali te ko tutelaka mariage tolo te nga na bala nga pena na simba libala en tout cas ba femme celle quoi ba Manuela
Ba femme seule le quoi ba Manuela. Mais nga j'ai pas de temps de femme seule. Ba ta bonne nga osola na ba ngote, osola na ba femme seule ndenge ninyo. O koma lo lendo na manzaka. Ba femme seule koma o mona bango le quoi ba ba résister raté. Mais alors yaya lobi ya mutu esimba mina maboko ya nzambe. Libala ya mutu esimba mina maboko ya nzambe. Libala esimba mina botete kande na pesi bino ba exemple belé. Ba shunanga. Ezandeke toyeba ko batela. Soko yebi ko batela libala te. Alia na histoire ya Lia. Ozomona mama Lia. Azalaki trop sir na ki métis na ye. Azalaki trop sir na pembe na ye. Alors mobala Lia ka pembe te. Mobala Lia ka kitoko te. Mobala Lia ka comportement te. Alia ka ba comportement mabete. Mais mobala zawana azotala. Eloko esala ke muta vanda. Ya. Mobala otala ozalaka te obimaka na ovandaka na poto mobala ovanda na Kishasa eloko nyonso evandaka pembeni eganyaka. Sindia azalaki pembe na papa bakende concert Sindia za pembe na papa bakende na mbetu na Kongo papa linga lia ngolo Sindia za wana papa linga kenda déplacer bo Sindia za wana yo ali ozalaki kaka téléphone bolingwa téléphone bolingwa musika bolingwa rendez-vous mais mwana moko ya musala bandeko na nga o to benga ko mwana musala yo muto zalaka na mwana musala yo mutu nzamba pambola na ba l'argent yo linga ko lambela mobali na hotel ozwa mwana musala moko lokota na kisensu o lokota na mbanda ko lokota na loja ozwa mwana musala moko asala pa na bino yaya équipe papa makamara to mona ngo tro na poto yaya équipe papa base belé na poto mona mwasa libala tokeko na kene musika te na bana misala nazonga kana ba réalité na poto e yana base belé basundola mibali na bango mabala na ndaku ami pesa na Chine base ba congolais na ebité covid et dosé moi marché nzambe merci nde bakangi Chine mabale belé kufi po na base ya commerce basi balinga commerce base ba congolais basi balinga Chine loko abakufa papa okotika mobali no mwana ndaku yo wana ozwaki avion ke Chine bandeko na bolimbisanga leyo na ye na pyjama poso na sisi na ke olala basi ebele botiki bandaku na bino polele likola koteka likola Chine papa oben surtout basi yo bazalaka ke ozana mwana no mukolo na ndaku ozana mwana ndeko na obokolaka na ndaku siko yo soko ke Chine na yo yo soko ke Chine na yo otiki mwana kasi na ona ndaku ivete igeti ngana ke ye kipe papa lambela papa fufu lambela Turquie lambela papa fufu kipe papa kipe tonton kipera tonton kota pe na chambre na biso otandeli nga mwa ba mbeto tanda mwa mbeto so biloko salité za papa ba chaussette sukola ba chaussette à tonton na ke Turquie bozala bien chérie nga ke ite na voyage na ke Turquie na ke Chine chérie na bando benga bino kaka OK Chine otiki mwana kasi na ona ndaku otiki copine na ona ndaku otiki cuisine na ona ndaku otiki voisine na ona ndaku asirve aka papa siko banda yo kenda Dubai okenda Chine okenda Turquie banda tawana otika mwana mwasa batu mneti mwana musala na yo po aza cuisine na yo akotaka na chambre akope mibali na biso ba congolais mibali na biso ba congolais balela ni abuchi mibala ba congolais balela ni abuchi wana bako boya ngote wana peneza trophée fu ba pesa mibala ba congolais balela niar ata za pasteur balela ba niar boyo kande biso moko to kotsaka mabe na ndaku papa soka ngalia abengi siko mwa nièce na yo ivete na besoin kolia fufu tonton ivete pe akope batongo to tikaka na ndaku nzamba sala epe bien tala lisoko igeti tala lisoko munene tala bassin tala tolo tonton Blaise tonton Blaise bilo que si te tonton Blaise na chaki fufu wana bon appétit tonton Blaise merci tonton Blaise oli bien elle lia ki bien na débarrasser wana ivete na lisoko munene ayeko débarrasser wana mobali po mobala tala kaka na misu kindoki ya mibale vandi na misu tonton Blaise asilisi igeti ayeko longola basani tonton Blaise azolia balongoli basani
Yvette azoleka na kombo ndako ekomi salite Yvette ka na ba legging tala lisoko Yvette lokosko bana ngo pe ya lelo balataka caleçon te Yvette azokomba tonton Blaise aotala TV Yvette azokomba ndako kemba alleluya ozana na yawe kemba wana tanga azobina ndenge azosala mouvement kombo ndenge lisoko Yvette ezoningana ndenge papa banda yo kenda 2 semaines mampuye vandi papa na cerveau mampuye vandi siko iget kuna pa kombolaka kemba tonton Blaise s'il te plaît okotombola mo lokolo tonton Blaise atomboli lokolo iget angunzami tanga ngunzami pe bana lelo balataka mabe tala string moko bacha bakier string ekota mabende tonton Blaise abwaki miso anga nzambe na nga nzambi wani Petit oyo ana nzoto wana vie Blaise aolo bango na mutu atali amoni mwana abi nzoto abi wallahi billahi akozwa wala ba Petit ofona kata ye sikotanga amoni Yvette aokombola na salon mibala ba congolais tonton Blaise abi bon je te laisse na ke ko sala sieste tonton Blaise a ko sala sieste na chambre po yebi ke Yvette aroya ko lekisa kombo petit na chambre tonton Blaise a ko mibala ba congolais soki déjà lotaki yo okokuya na mutambu na ye ale Iget papa Blaise atiki get akombo la salon abine na ke sala sieste ayebi ke ti azokoma fa komba ndako mobimba tonton Blaise a milieli livansa ye na chambre mibali na biso ba congolais alati mwa chaînette na ye bien habillé souke vandi bien yoka ba pongia mibala ba congolais yoka ba pongia ba tata na biso mibala ba congolais balala la boye alali tout droit na mbeto alali boye ayoki ka kokoko tonton Blaise na kokota kotaro pa meete pa Blaise na komba kota no komba na o pepele mwana pa koti na chambre azoleka tonton Blaise limbisanga nina déranger pongi c'est pas grave ça musa na po meate kasi mama tinda go sa musala po meate mwana tanga azosala musala na chambre sur ba chambre poto ezalaka pe munene te ba espace ambetu na place a kokomba ezalaka mukie siko mwana na tanga azokomba azokota na ba sambetu lisoko nyonso etikali libanda lisoko etikali libanda ye longe koti na sambetu aza kombola papa Blaise akufi bajama kako ebandaka te ebandi tonton Blaise abeti mwa abeteli yo nièce na mataku bwe petit na mwana nzoto tonton Blaise tiko sa boye na sani petit na ngafungwama te fungwama wa nzoto wa vrai chéri wa nzoto kitoko oui tonton Blaise na banga na tanti Manela na manga tanti Manela osani ya likamwa mukolo ngala to solo la kati na okipe yo akope biso basa ba congolais to linga mbongo siko nièce tanga mona tonton Blaise a proposé mbongo bakomi ko bima elenge kota te na magoda nièce azui bolingwama azui magoda bolingwe leki lobi oyo kate nièce na koma obima na mobali no lingo silika eza ndenge moko na sinzi siko yo alia okenda na yo ale sinzi akoma ne mwana musala ye alalelaka okofi alongo nde basa lelo bokoma na langage ozolongola mobali na nga mampuya mobali na nga okeno paite donc yo zwaka sinzi alia bozwaka ye mwana musala alongolaka papa mampuya alalaka na mobali na yo zano na poto za métis yo lali manzaka likolo ale sinzi kuna niyo kwa maka kofi olomide pa linga nzoto alinga magoda ale sinzi azo niyo kwa ma tongo midi pokwa azolalaka na mobali na yo ofele ayayi kotiko na mokili mama libala bashuna nga babatelaka libala mwasa libala zalaka na ndaku okoki kopesa priorité te na commerce okoki kopesa priorité te na mivandi na nga na France mobali na nga vandaka na Kinshasa mibali balokwa biso basi te mwasi akovanda 1 mois 2 mois samba bete magoda mbe mobali 1 semaine 2 semaines vrai noko pena mukongo salaka mama muto akosa bino te mobali opena basali ke mobali mukongo ezosala ma ezoleka tout eza sava ovandisi mwana mobala batu 2 mois 2 semaines aniataka te 1 mois aniataka te po yo oza
la femme le plus belle du monde. Mobile sort avant 2 semaines, alors qu'il y a 3 semaines. Sauf que moi, c'est à pémenité. Mobile a obéta punyata. Au moins, mobile. Alors qu'il obéta pena punyata, à côté na douche, na shampoing, à zota la film, abouaki. Mobile vrai non qu'on a 3 semaines. Il faut le moka nyata magoda. So ki nze la zana ete, azoko kozwa basite, azoko kota vitrine te, akobeta punyata. Akokende ko nyata punyata na kati ya douche parce que madame nanga zate anabeta punyata. Yango zo mona siko yoke 1 mois. Soki mutokobe aza muta punyata te, atali na gauche azwa camarade no, atali na droite akozwa nièce na yo, atali na gauche akozwa entourage no o aza le plus faible na ba master na yo, mobala komi kozwa komi kolala na ye. Siko na kaya lia, otika nda kupolele, sinzi kuna kuta ne mobala zaka ye moko, tongo midi pokwa. Kofi azaka disponible wana Cynthia aza disponible pour na mobile nao. Esalike na Kofi mwana musala kaki musala boya komi mère à palais likambu nini mama lia yo moko osengaki divorce osaleli ki mundele na yo osaleli ki alia na yo ki alia ne future femme seule lokola biso ba Manuela sala vie na o mama nini yango esilaka te après le mariage eza guerre te normalement mère alia Cindy aza sumbanda na ote balobi muto abomi na mbeli aokufa na mbeli bande konanga na kati ya communauté yo muto bomaka batu na mbeli okufa na mbeli yo muto zwaka mibali ya batu onga na zwa mobala fi wana ozwa mobali moko auta na maboko ya muninga obotola libala muninga oboma mabala batu yeba pe libalo yo vandi ate sali 30 ans ate sali 50 ans karma erésistaka li feloto lola ezaka na sawa obomi na ipe okufa na ipe alia obomaka libala ya gode Kofi azalaka mobala mama gode libala ana tango zwaka esalaka yo lengi métis moko bo abotoli libala gode oreniaka oboti bana nao badidisto no boti bana kitoko lelo pe komi tour ya Cindy bendenga zawana ata vandi 30 40 na Kofi ekozala na mwana mwasi moko pe akobimaka akobotola ka Cindy mobile akobotola ka Cindy Kofi vie c'est comme ça soko mesala ko yiba mibala batu bako yiba ope mobali ekenda bongo soko zaka moyiba bolingo bako yiba ope bolingo bako enlever bolingo mama lia ngonga na ekoki ozwaka pe mobala batu après divorce pona nini biso ba congolais to komisa ngorando alia Cindy akoma yo mto sengaki divorce yango basi ebele toza rapide na oboma mabala metango zo lingo boma libala bana basi conséquence ya koboma libala neto supportaka te koboya mutu ezalaka facile mobala zo bondela yo alia chéri kosala boete chéri limbisa mama lia limbisa ali omona kiki okoki olie otondi olobi winga alia na métis na lingi na ngali su Kofi te oboya ki mobala za na papier divorce siko mobali bokabwani na ye mwasi na ye normalement alia makambu Cindy osala na Kofi etali yo lisute soki Cindy na Kofi bapesa ni bisou etali yo lisute okomi ex okomi le passé po omona ke alia po sa Kofi esilite parce que so okomi na vie na yo okomi kocha okumisa binemi ya mobali yango oza mwasi mabe bandeko nanga mwasi asanganaka na binemi ya mobali te muto bobalana soko moni mwasi bandeko nanga ba papa mwasi bokabwana na ye akomi ko luka binemi na yo parce que soki total na réalité jibe mpiana na Kofi bayoka na raté mais au moins yo alia oza wana ka kolingi rando alia oza mwasi apembo za métis sala vie na yo sala vraiment vie na yo po makambo nyonso soki ezo ya grave parce que alia pe oza bikota kota olingi kotika te sikoyo jibe na Kofi bayoka na raté yo siko alia ozo kotisa Didi Stone na makambu na oya bolingo soki yo alia olingaka jibe mpiana botika papa chéri mutu pamba na makambu na ye soki bayoka na rate na vie rambo eza makambu na ye ndenge nini yo mwasi ozalaki femme légitime ya Kofi ozalaki mère à palais okomi na Didi Stone toujours si on wana mutu alobaka ngo biso nyonso toyebi ke eza jibe mpiana après Didi Stone na ba Instagram na ye azo poste ke candidat numéro 1
ya mama na biso jibe mpiana omona te mère alia na respect nyonso to bano peso na communauté donc mwana lokola Didi Stone akomi koteka mama pa jibe candidat numéro 1 donc mama lia okomi bala ba congolais okomi na donc omoni mwasi soka bomi libala sika akomaka sopete kindobika donc mwana muke lokola Didi Stone alia alinga bana koteka pa jibe mpiana candidat numéro 1 ya mama na biso jibe ale bosilisi wana te na jibe mpiana boye kokota supa fali donc en tout cas bandeko nanga ba wario fali pupa esa sali kombo na ye azo sala makambu na ye na ba bêtise ya Didi Stone na makambo ba kofi mama lia botika kokotisa ba pakola ba wario makambo problème e koma rando ba wario kofi bazalaka la ba rando na ndenga musique siko bino pe kuna ya la ba bokomi likamke makambo kafali komo kota la makambo na bino ya bolingo te mutu na mutu ameme kulusu na ye fali kuna pazo sala makambu na ye azo sala ba activité azo bunda na ndenge na ye botika kokotisa ka komba mwana mobala batu na ba bêtise yo na mwana so bavandi fali ya la ba ya la main ya te bino fo boyembaka salo zonga na kokrake soki ozongi te okoyoka sangwa milelo pona moto ya beta kambonda mama lia yo fo yembaka alidor na minute yo za na rando wana besoin te fali ba wario bakota makambu ya couple na bino po eza bêtise yo fo yembaka banzembo bayembelo alidor bino fo boyembaka banzembo na bino Didi Stone papa na selo banzembo tale bele botika ba jibe botika ba fali babunda makambu na bango oyo ya bango ya miziki donc boyembaka banzembo ezebele mama lia bayembelo banzembo ebele yembaka banzembo na bino soko yemba fali bozela makambo divorce eleka na communauté kimi ekoti apo bokomo yemba na bino fali etant que fan ya fali to bokomo yemba banzembo jibe etant que ba fan ya jibe pona minute makambo ba shuna nga ekoya kolata batu nyonso eko ma guerre miziki bo bana obebisela batu toza na formule 7 mtezo beta totika mutu na mutu beta makambu na ye mutu na mutu meme kulusu na ye totika ko mixer makambu mususu ya divorce na bino na ba musicien na biso parce que ali eloko lingo sala oyebike kofi na jibe biso basi to ape moto misi sara valeur mama lia omoni jibe soka lali yo ezaka po asakana na yo po azongisela Kofi Olomide makambu Kofi asala jibe po na ali amida donc mama lia na respect biso nyo pesaka yo okoki kokende kolingana na jibe te parce que jibe et pas Kofi ozalaki mère à palais et pas ya jibe okoma shida po jiba ko considérer yo te jiba ko yaka ko sakana na yo po alatisa Kofi Olomide ke na amida likambulizi chaku yango moni bino ba Kofi Olomide eloko ezo sala Kofi azala mwa ko banga ndambo Kofi azo banga Kofi omoni soki jibe alali mama lia e sopa Kofi po balali mère à palais balali mwasi wazalaka de base mère à palais parce que yo na makambo jibe na amida Kofi wana ke no soutenir amida na bitambola tambola nae bibala bala didi ki mwanya ke abali boy Kofi okenda partout osekaka muninga mais oyebaka te tango zo seka jibe mpiana lobi pe likambo ekoki kokwelelo na couple donc ba makambo suto kutana nango na vie soki botali bashuna nga makambo nazo lobela ya Kofi na jibe Kofi asekaka muninga mais lelo mère à palais moi sope Kofi alingaki mingi mama lia soko tali bien Kofi Olomide bolingwali esilite poti Kofi soko moni mobali bokabwana na ye makambo yo banako lingate mobali wana sala akomi ko sala ngo après divorce na bino c'est que azo linga blessé au place moko boy parce que Kofi alakisi ke alia alingaka te asangisa bana tanga lia kei Kofi akomi ko luka bana nyonso ba panzana partout asangisa bango sikoyo eza ndenge moko pe alia akomi ko sala Kofi na jibe bayoka na rate alia akomi siko ko luka relation na jibe po bayokisa Kofi motema passe mama lia aza papa bana aza mobali bovandi ne bane aza mobalo abotisio mabate za ndenge nini basangana kana enemi atata bana te lelo soki Kofi akufi
pasi ekozala ya bana wana baotikala ke bana bakufela papa omata okita boza na lien na Kofi ti liwa libala ekokufaka libongo ekotikalaka donc libongo na yo na Kofi eza bana mama Lia kosangana na binemi ya mobali na ote po bolalisa tata bana na yo bolamu mpe ezali bolamu mpe ezali na kati ya bolingo na biso bakongolais ntango tokabwanaka malamu emonanaka lisusu te mabeka mutu yaka kodomine mais po mutu avanda na mutu 30 ans po mutu avanda na mutu 20 ans seke ba bien fait pe ezalaki mwa malamu moko ezalaki tokanisa pe ba bonne souvenir mama Lia Kofi Olomide to mona pe ba souvenir ya bien mama Lia asalela ona vie tokoki kokabonela kwa famille bolingo soki esimbite batu bazoya kochaka bino na kati ya ba couple ba artiste na biso ba ocha bino mbutu eza biso bato ya media biso bato ya media mama Lia kotala bato ya media te tala bolamu ya papa bana ti o supporter Kofi na age ba Didi Stone makomi seke azalaki pe na makambo ya bien na kati na ye a part mabe na ye mutu akoka na nyonso azate bandeko na nga boza na kati ya life na nga totala na kaka mabe te mobalo abotisi yo bana abotisi yo bana 30 à 20 ans moi so aboteli yo bana atipporte bana 30 ans seke pas avec na mwa malamu ba papa bandeko boza na kati ya life na nga kosangana na binemi ya mwasi na yo te bosangana na binemi ya mobali na ote po lalisa moninga surtout bana baza na kati bato baleki nzela bakoleka me bana baotikala baza makila mutu wana omata okita bakotikala bana ya mutu wana to ini mwasi na yo ato ini mobali na yo me bana wana eza papa na bango biso bato tokokota Didi Stone amata kita Kofi aza papa na ye ata komi o jiba obima na mama na ye jiba akolingaka Didi Stone te ndenge alingaka bana na ye jamais Didi Stone bachangeaka papa te bandeko na nga mama Alia kosala erreur wana te papa zaka papa lelo Didi Stone soko lingo kufa bazosenga makila bakopesa makila JBT bakopesa makila Fali te me kosenga makila ka ya Kofi po yende aza père biologique na yo bandeko na nga après l'amour ezalaka guerre te na communauté na biso na ba star minene na ba papa mikolo na ba jeune garçon to komisango après bolingo na communauté koma lokola e koma guerre e koma rando muta sala vie na ete soka mobala yebi ko koma na mobala sika alinga merde vie na yo to komi na motema mabe mobu na kati ya communauté mabengo ezo kipe na ngote na batu bazanga kombo na batu bazana kombo bango nyoso betu na betu biso nyoso le fufu le même badi donc au mona ke après love et le quoi basala biso ka photo za la tiliwa donc ce que simité rando c'est pas normal ba congolais yango zo mona tozo avancer te toza trop limité tozo avancer te Congo ngo to linga e marché e mata e koma soki ndenge nini e koma ndenge nini e koma nde tozo lingela ndenge nini parce que katia mitema ya bato toza mitema mabe africain aza motema mabe ngana o préciser ka congolais biso ba congolais africain aza motema mabe muntu bozalaki na bien muntu bolala bomela mais olinga malheur ne après divorce yo kutaka muntu muso azaka de na vie na bien mais tant okabwana na muninga olingi muninga na zanga tout na vie po bozana yete azanga nyonso batu balinga yete a perdre tout na vie a perdre na musala bande konanga bolingi muninga perdre nyonso nina la belle maman mokonzi Baba c'est belé to raisonnera te donc lelo na vie au moins ni tant to kabwana na ba relation babi relation et l'équipe